du service traité d'équation la Providence, la présentatrice de l'émission Prépare-nous pour le mariage. Dans ma mail, elle tourne toujours tout autour du mariage. Mais je suis au mariage d'une personne que j'aime beaucoup. La personne, elle m'a connu sur Internet. Elle a aimé mes services. Elle avait apprécié sur Internet. Elle a aimé ce que je faisais. Et elle m'a fait confiance. Elle s'appelle Madame Colette Virginie Ewenge. Comme je l'ai surnommée Mi Colette, je te fais de gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino surtout bandeko nanga o bolinganga la pesi bino mbote mingi. Merci na bino surtout bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyokanga. Tona baki allo bonjour. Tabaki bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Emission na bino ngwe bandi pour le mariage. Ensemble suivant maman Eliane Nitu Ebwe. Ma vie, puis mouko wazima, est-ce que vous allez bien? De mon côté, ça va, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Topé sinzambe merci pour na mukolo ya lelo, ndenge nzambe ala musibso na malamu, ndenge nzambe ala musibso en bonne santé, pambate ba o ba tiki biso. Toleki bango na eloko moko te. Ba oyo bazali na l'hôpitalo. Ngana leki bango na nini ba oyo bazali na ba prison ngana leki bango na nini soki lelo ngana zali na bomoi ezali misala na ngai te o belengolu na yo papa Pebolingo na ya Yesu kumisama chanjola makolo ba oyo bazana hôpital toliki bango na eloko mokote ba oyo bazana prison toliki pe bango na eloko te nzambo asali biso kaka ngolu asali biso kaka grâce. Alors na lelo tozali le 6 novembre 2020 le 6 novembre 2020 naza kokende koyembela ya ngai ya pasi pe ya bisengo joyeux anniversaire ya be ya Zakari Tulomba oyo leki na yo. Joyeux anniversaire, Botama Malamu. Happy birthday to you, Yabe Zakari Tulomba. Joyeux anniversaire. Jérôme Boui, en tout cas, salam musala na yo penza, na lingi oyanga ya pasi pe ya bisengo Yabe Zakari Tulomba. Ah, c'est plat. Jérôme Boui, sakana lango. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde ne saura le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, Poto Salobola, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabastati basoris nabiso lelo, kakayo na yo. Love you so much. Parce que c'est ton jour. Binagos, Binago. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Oh, happy birthday. Merci à toi Jérôme Bouy, mon fils du cœur. Merci beaucoup à toi Jérôme. Nenga bomoni ba photo défilé wana nde bomoni Yabe Zakari Tulomba na papa Zakari Tulomba nde bomoni ba bato bolingo ba bato ya bomoko baza 40 ans. Bon, on a laissé la photo à mariage. Pourquoi? Parce que bah, ça 40 ans ensemble. Bah, boti bana, bah, zi, bah, koko, bah, kota, bah, koko, ma passe.
donc kwa ke libala penzo ki libala penzo ki ya bato mibale balingani o penzo libala ke ya bato mibale balingani mais faut boye ba peke na kati ya libala ta bato mibale balingani bambonge pe ezanga kate mais faut avoir un cœur pour na ko supporter bambonge pour se supporter les mbongo faut d'abord aimer ceux qui bolingoze ya bino mibale bokutana ki bino mibale boyokani bino mibale ke bosa nini bobala na bambonge soki ye bokosa nini boko surmonter yango nde la beteli bino maboko ya be ya Zakari Tulomba na papa Zakari na beteli bino respect lelo tona masolo ko sola bo mesana ka bongo soko mono za anniversaire na yo obité anniversaire nanga il faut le kana Eliane Lutu TV combien tu m'sate numéro de téléphone nanga ezali 06 15 31 69 90 yo muto yaka kokoma ko le kistembe na ba publicité ko basadilanga mama ko badilanga ko basadilanga ko bamelelanga ma ya mali ko bamelelanga ma ya mali ko bamelelanga ma za makiozi eza ndengwana te bamelanga ma za makiozi soko iko tala ngai na émission nga oyo ya pour le mariage ou bien soko za abonné na Eliane Lutu TV zalaka na motema ya kokita zalaka na motema ya kokita koza na motema likolo te koza na motema moto te zana motema ya kokita po yo kama solo ya kitoko soko zalaka muto akanda eke omesani kotala mama Eliane Lutu yo pe koma muto esengo atabacholanga na zanga mama nanga lisindo mbele batu batunenga ba mama Eliane Lutu yo zachi siko mama na lisi ndombele ndena ka deuxième mama ya batu wana paza deuxième mama nanga alisi ndombele selanga ba bize belé pa ya malandu zubu parce que wana nda associé na wote ba bizu na ye ebele donc na lisolo ko solanga la bino lelo boyebi to solami makambo etali mabala makambo mingi to solaka esaka makambo mabala o etali mabala yango to solaka mingi na kati ya émission na biso na kati ya Eliane Lutu TV makambo mabala oyo il faut osalaka nango très attention très attention oyebi ke tango ozokende kobala mwasi to mwasi tango bazwa kobala yo ba réaction ya liboso ya famille il faut ko tiraka nango attention tango bapaya baye kobala baye kobala mwasi ba réaction faut botala ka belle famille wana ba réaction na bongo zade baza ko réagir ndenge nini baza ko répondre ndenge nini il faut ko tala ka boza ko observer boza ko tala baza ndenge nini tango tokutanaka bilongi ka muto yebanaka mitema eyebanaka te mutu monta bakake na tano motema ata bato bako na samela nzamba pesa ngaya kana ngolokuta ezalaka okuti mutu no sepe na eka comme ya nzambe parce que nzambe apesaka Adam mwasi o azalaka Eve nzambe ya bomoy nzambe akela likolo na se le notre père céleste apesaka Adam amonaka Adam zalaka ye moko abino il n'est pas bon que l'homme soit seul aki ko salela Eve o azaki moitié na ye l'os de meso o azalaki moitié na ye l'aide semblable ya Adam oyo nzambe asalaki mais tango Eve apeshaka tango nzambe akomi ko reprocher Adam pourquoi tu as fait ça? Non mon Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam a directement accusé Eve. Moi si oyo pesaki ngai bomoni nzambe apesaka Eve apesaka Adam moi si mais tango moi ça saki lisumu Adam azongiselaki maloba pa nzambe abi na sa nina na kota le sacré mais zangate pa mongai na melisoi ezangate eza mwasi oyo pesaki ngai mutalaki singai bilengi ya ngeli ata kutu bakosa biso eza pam yo somo na mbuma pam boliango nzamba ki eslika biloko akolia bibolia na bino l'arbre de vie on a kasi makambo balobiti soko yebi kaka makambo mona kateke biso nyoso nde tokola bo soko so yebi kaka motata na mama mo impolitesse mo ekoti mono so banga susu mama te so banga suba yaya te pona nini parce que nzelo bango balekaka posa nini oleki yango mingi komisaka bango ba impoli babanga alisute babanga so mikolo te pa biki ye pasala makambo ayabiki papa mama na kene wapi o papa basala na mama ngape na sala yango ozana mwana na kati ndako okanisa zana 15 18 nzoka ndenge yo zaka na papa ndenge ye pa kenda ko za pe libanda komi ko bana ba répondre ndenge alingi parce que ayabiki
oyo monaka wana ye pa monaka yango mingi esisaka bato ba yango monaka age ya puberté bana mosusu bakoma ya poli mpona nini parce que Eva moto abandaka makambo Adam yebisi nzambe ke ce n'est pas moi Eve na yo moto asani akotinga na mbeba oyo parla na ningi koloba ke eza na libala moko esalamaki na mboka na biso na Congo eluki problème nini mwasi na mobali bazalaka na bango na Congo balingani na bango mpe bango mibale ke bolingo mpenza balingani mwasi na mobali balingani bavandi mpe batemps ebele mwasi adebrouillaka mobali mpe adebrouillaka nzela efongwami mobali atamboli banzela ke bangola telengani mobali aye poto ntango mobali aye poto avandi abandi ko 7 ans après s'il vous plaît 7 ans après bobi ke moto aye poto eloko liboso so moto aye poto alukanda no mukanda azwi mukanda après ça va kozwa mukanda musala 7 ans après kokangisa mbongo mwasi na ngai ya bomwana nalingi mingi natina mbongo babalelanga mwasi na ngai bino mombo ebi ba embadi Aïe, ma titi l'angolaise, ma soeur dit notre mère, je t'aime, Yaya, je t'aime, ma chérie. Ceux qui va conjuguer le verbe aimer bouillir la télévision, c'est que c'est l'amour sincère, l'amour vrai. Et 7 ans après, mon balatini mbongo, ba embadi ne bazalaka, ba noko bazwa, le dessus n'a surtout na kati ya famille. Noko mwazande kwa mama, noko. Boye bien, ngobiso soto ebiti, wana système ba embadi. Neti ba biso bozaka batata mwasi. Po biso to ba chi. Biso to ba batata mwasi. Moi mobali atini mongo na Congo, babalela ye mwasi. Webika pe ba mama ya ba mama ba embadi pe bazaka luzitwa. Tata soko utinda mongo tinda mbongo pa ya noko na bino. Kutinde pa ya tata na bino te pa ya noko na bino. Azimbongo atinde pa ya noko. Mongo komi pa ya noko. Noko pa azimbongo na ye bien. Noko avandisi mama ya ndeko na mwasi ya bien. Na moni mwananka azatindi mbongo awa pona kobalela ye mwasi. Wana lettre se kenda deja na famille ya mwasi ke bazo sa nini? Lettre se kenda ya fiancé basi ba fiancé ke deja mwasi. Siko mbongo oyo ezake bake ndeko kotika facture se yaki biloko atine ka mbongo pa batatini mbongo asombi ba super na partie A na poto asombi ba vunga biloko oyo amonaki akobalela mwasi po alingaki mwasi na ye. Il a travaillé trop dur pour azo mbongo abengisa mwasi pour mwasi na ye aya poto bakoma bango bali ba fonder famille na bango avandi 7 ans asombi ba couverture asombi ba drap asombi ba biloko tout basengaki asombaki atindi nyoso ke na maboko anoko wo po bakende kobala mwasi facture basi bazwa fiancé ese eleka noko atali biloko noko atali mbongo noko avandisi ndeko na mwasi alobi abingai banda na vanda pe na mwasi na nga nanu na bala ete mama amona bisiko abia siko mbongo na biloko na kendo balela mwasi na nga ya mona lokwa age ya yo lobi nini abika ninga na lobi wana nazo kendo bala mwasi na nga ya biloko mona tindi bakende kobalela ye mwasi yozo kende kobala nango mwasi na yo ya yo mona ngo wapi abi mwana wana natangisa classe nona wana naliesa ye fufu mwana nana sombele lamba banda kenda poto eloko nini oya sapesa ngai. Alors occasion yango yo nenga tini mbongo pona nini ye atinda moyo kende kobala mwasi eske na liboto ya ngai na yebisaka lokolo ke iboye il faut bengisela ngai fiston. Est-ce que fiston asaki poto? Yembongo azui ya poto ya kobalela mwasi. Grand frère temeli petite sœur na yabi mbongo na okendo balela mwasi nanga. Po mwasi nanga pene to vanana na bala ete. Bota la niveau ya noko. Botala niveau ya noko. Noko ka ndenga lobaki. Mobali kuna sabenga ki deja mwasi bi mwasi nanga. Biloko nyoso na tindi. Facture nyoso tout na sombi boy, na liste nyoso atindeli mwasi na mbongo na tindi eza autant. Pona baya ko bana yo. Mwasi azela 7 ans. Noko azwi mbongo, noko azwi biloko, noko akenda ko bala mwasi oya ye na mbongo mwanaka azatinda po babalela ye mwasi. Botala niveau ya motema ya mabe ya banoko, botala niveau ya motema ya mabe ya mabota oyo to bota maka. Nyoso wana pona nini pouvoir bopesa na noko.
noko azwa le dessus ya nyonso. Non. Yango na vie oyo faut kosambela makasi. Il faut koyeba kokata ba lien ya famille, kokata ba lien ya famille, faut kosambela. Noko kenda ko bala mwasi. Ayebi sepe mona kazi na yebi non. Na yebi sa ka onengo ke poto malobani to solola kana yo. Obengisa fiston. Yesu bengisi fiston. Fiston na ye poto te. Yo tina mo na zu yango. Boyebi peke ba embadi ba banga ba noko. Ba komisa ba noko na ba place nzambe. Noko alobi yo koloba yo nani. Mona mobile atali bandeko. Pasi ya poto. 7 ans. Sikoyo likambo utela wapi. Bolanda bia bofunga na mato malamu. Nazo kosa bino te na ba vérité ba taleki na ngai rani masiandoki. Oh deuxième maman na binoti. Masiandoki yo beteli wana yo rani yo. Hein? Donc moi c'est bisinga biki maman il ni toujours bayaka pour na fiançailles. Na fiançailles s'il vous plaît. Nengeza ke batu boye pour na fiançailles ko fiancé moi si bitumbe bimaka. Famille mobali basala bitumba na famille ya mwasi. Donc esuka ka wande basaki fiançailles bitumbe bimi bitumba famille ya mwasi baliate. Botala niveau ke batu baki ko fiancé mwasi, nengeza ke boki ko fiancé mwasi bayamba bino. Nenge bayamba ka nengeza pona okota na ndako pesa boye bwaka mbongo sala boye tout ça. Incompréhension kota ka na nani? Na noko wana. Noko wana nga kota incompréhension. Famille ya mwasi na famille mobali baswana. Makama ngo zala kana ngo ba blague ka ba jet. Ke famille mwasi lobby, famille mbale lobby, bo chambongo ba kiroza mwasi na nangidinga, pona mwasi akota na ndaku ekitaki emataki. To yebele on peka pona bino ba yemba mutu boyela biso système bo imposant na Kongo mobimba. Ba to pe bazo système wana ba adopta yango. Kotona bo makasi ya bo sala ki effort. Félicitations. Le même jour ya fiancé wana bitumba kota famille mwasi na mbale bima. Famille ba ye ko bala mwasi, ba ye ko se présenter na famille mwasi, famille mobile. Baliate ba melate ba swana ka likolo makamba bambongo ezalaka ke chambongo bakeza mwasi na ngidinga sala boy incompréhension kota ka wana ba swana ndenge bakendaka bongo bakena bango pe mais mobali quand même c'est qui mwasi na bien lokola incompréhension ekoti lokola les deux familles yokani na ngote mais ba na ba problème famille ya mobali nana ba problème noko wana muta bisa problème lokola incompréhension koti yebisa famille na bino batinda kaka liste basala ka liste yango basala ka liste batindi liste. Liste comme na maboko ya mama, mama azwi liste apesi na noko. Mokonzi ya famille. Nandenge boyoki makamwa soutien expliquer bino oyo. Yango wana na ba mukolo bazo ko bala mwana. Il faut qu'on observe ko tala ka ba famille za ndenge ni. Eza la côté ya mwasi, eza la côté ya mobali. Nyoso wana pona nini? Noko albi fisto ifala ki ya poto. Noko kangi mbongo ya libala. Noko akikobalela o aye mwasi. Botala mwasi o azela pendant 7 ans. Botala passe au mwasi azi. Moi c'est bien maman il est à mettre donc que son choité na comme ko bunda na mo ba commerce na zo bunda na ba commerce na zo bunda na ba commerce pour na ya poto na le kanzela ya ngola na ko ya poto na komi poto mama na koma poto mobali ya mbanga na poto mobali ya yambinga na poto que moi na ye one après combien 3 ans wana to beti 10 ans na ko koma poto mobali na kucha sala nini azo mwasi mususu. Boyebi ke affection la petite vient à manger. Affection o yeze le commotion azo bake mobali soko alingi ata famille telemeli so mobali alingi yo. Affection la mwasi ne silaki yazalaki 7 ans 10 ans yeko koka ana poto malili ya poto akangaka motema non bolingo ba remplacer ba bolingo mususu aye komona kebi ay noko ninga selibo seke nzela oyo mama na yebisa bi mwana nga mwasi oyo fotika lokola noko na selu ki ba problème boy il faut tika mwasi oyo il faut tika ye mobali azaki à l'écoute aoki mama na bango maboyi mwasi te popsa mwasi ki na boyo atineli mwasi mbongo abisala na yo commerce et ko aider kaka un jour ka kokoya mais mobali apesa ki mukongo azoki na ye mwasi na ye mususu ba komi ko vivre na mwasi na ye alors qui toujours en contact mais mobile na motema ça boye que déjà les balles linga qui ont le soutien mais c'est qui moi c'est vérité moi ça y est poto mobile ya yambi moi c'est ma yambi na ndaku na eta yambi na ndaku camarade na ye
amemi na ndako ya camarade na ye pas na ye marié amemi na ndako ya camarade na ye atiki abi yo kolala nanu awa na koexplike yo après po yeba makambo na biso poto ndenge ezaka okolala nanu awa ngai nake mosala mobali mwasi abi o oke mosala ndenge nini yo mosala moko jour nga nazoya yango joke mosala atiki na famille wana 1 jour 2 jours 3 une semaine nde mwasi kolonda kwa ye koyebisa bi mama nakobombela toza moninga nanga mwasi mobali na yo ti ozomona azwa to bengo na telefone akenda mosala te aza na ye na mwasi azwa mwasi mosusu na ye mosusu mama na ye yebisaki abi libala oyo nzela mabe lokola ndoko aboyi lokola ndoko azwi mbongo na yo aki kobalela mwasi mosusu libala otika zwa mwasi na yo mosusu obala mpo makambo esali nini esila kobengisa mpe mwasi na mboka Kongo te balaka kuna silisaka makambo na yo kuna ye moto ye banda kolela mobali asundoli ye te abi vanda kaka wana nga na kosala nini soki na uti musala lokuta ala mwasi na ndako eloko aseka ya malamu abwakisi ye kende kobwaka alakise nini babwaka kaka ake kobwaka me fia ebisinga mama ile anitu ndenge naza awa ti lelo ndenge naza boye mobali malgré to vandi na ete na mona kaye mari de nuit nanga mobali na mona kaye mari de nuit mama na comprenaki ndepe makambo ile kaka 10 ans après na yeko ya poto aseli ba fi na ye mosusu j'avais du mal à accepter n'accepter ngo mais eloko eza grave mama ile anitu ngai ndenge naza boye na bandoto nanga na kolala nanga kolamuka mobali wana yelaka nga comme mari de nuit na tuni obali abiti siko na balite ti lelo na balite ça fait combien de temps abi ndenge naza awa depuis na ya poto ça fait 8 ans banda na ya poto 8 ans yango yo nanu nasu mobali abala ngai te namonaka kaka mobali nanga wana akomelaka nga mari de nuit ye moto ayelaka kaka na butu soki mpe ayeli nga na oyo namoni aye na butu nalamuki mpe na ntongo na poli sikoyo nazo comprendre te vi na nga ekozala ndenge nini na vivaka kaka nga moko naza na mobali te nayebi se mama kimaka nzela losambo sambela nzambe nda delivraka bato abi eloko oyo mpenza abiki mama eloko esalaka nga kaka somo nga boza abi tozaka so na contact na ye te eloko moko te ndenge akenda kobwakisanga mpe na ville te abwakisanga mpe mosika place mosusu ya mosika abwakisanga mpe na ville na ye te na mpe na contact na ye te ndako wana ye amemanga wana oyo nakenda kokomela wana mwana mwasi wana tosololaka ne kaka tosololaka me alinga kopesanga mpe numero ya mobali te parce que mobali asa nini aboya abana ya me kopesa numero te mobali akomelaka ye nini akomela ye mari de nuit moto aza na bomoi s'il vous plaît makomela mwasi wana mari de nuit qu'est-ce qui s'est passé eloko nini eleki wana nayebi se mama na comprendre tini eleki abi mama ile nayebi te ngai mpe ti lelo naza na mobali te mobali wana akomelaka nga mama ayaka mpenza boye tosangani mpe nakolamuka mpe na poli mama mobali nakomela nga mari de nuit mama mibali mpe batala nga misu te batiaka nga litoi te ora wana tamboli bope mobali alulanga eloko te mobali batiaka litoi te ça fait 8 ans bana na mboka ya poto balinga mpe nga te nga yebise moza na masque ya vieillesse soki na eza koyebisa bino bayabi na nga mama Eliane nayebi te nini nakoki koexplike yo lisolo na nga nayebi te tala kaka libala mokola liboso bato baye po baya kobala yo bitumba ebimi noko wana bimisa bitumba ebima balia te bamela te loko salama te bakenda kaka baye kotinda lettre ye mobali azwi mbongo atindi noko akamati biloko wana ke kobalela ngo mwasi na ye mama apekisi mwana ke mwasi okobengisa te mobali atindi mbongo sala noko ba commerce na yo ti mokolo koya kaka nzoka yokaki conseil ya nini ya mama na ye kabengisa te mais mwasi asali ba effort koki mwasi ya mayele adebrouiller akoti Angola kokota Angola akota poto makambo akota nango do tosala makambo ebele tokutanaka nango na vie dans tout ça na yikoloba ke il faut kosambela
Il faut beaucoup prier dans la vie. Moutounyo sosoko vandi, c'est leur examen de conscience ya vie na yo. Oteli fi nange leka ndenge famille nange za ndenge il faut que otala ka famille. Faut que otala ka famille eza ndenge nini, otala pe vie na yo eza ndenge nini. Oteli bandeko na yo botama na bango ba na vie nini. Oteli na famille papa ba na vie nini, oteli na famille mama ba na vie nini. Dans tout ça naza ko yebisande, il faut okima kanzela ya losambo. Sikoyo mobali wana ayela ka mari de lui na sens nini. Ngai mama, oza abi mama nitu. Mobali oyo nga na yebi soka yelaka nga mari de nuit na lamuki pe na poli banda ya poto 8 ans abi ata mutabwa kele bouchon ata za na fête ya mette na nga na Toulouse linga papa lindo ja wakana sali ka ndongo linga ke wana papa edo akwa mikolo malili ba lingo bien abi ata na ke fête maman ni tata mobali abokela nga bouchon azati on les années masque de vieillesse plus mari de nuit mobali azala bo moyibo mona na kabili te maza mari de nuit na yo pona nini noka kenda ko bala mbongo wana qu'est-ce qui se passe nanga na comprendre kango pe na comprendre ngo pété na biso na ko pesa ka lisondo pesinga mais fonfo ya likambo na comprendre ngo te mais conseil kana ko pesa Kimana makolo ya Yesu bondela kota ba prière longola masque vieillesse ozanango kende ko sambela vraiment nzambe na nenga bosolo batu musoko mona vie na yo boye oza lié na muto za muta famille na yo pété akanga yo minyolo alinga yo basinga maboko na makolo ba sopela yo masque vieillesse ba boakela yo masque vieillesse mo abi mama 8 ans 8 ans. Et le bac a été irène Maxime qui a l'histoire de Mkola la vie qui est komi sec. 8 ans. 8 ans à poto sans moutou. Mais la Kishasa a été moi la Kishasa 7 ans. Habite maman et tout. Nanga ma bête na Kishasa na bête à moi babale langai. Ngabi moi ça c'est abiaté. On a besoin na bête à moi babale. Alors bien la vérité. Une fois tu avoué ta moitié pardonner. Bon juger quand bon juger. Dans tout ça, Moutou, il faut nini assembler là. Moutou, il faut oser la vie de prière yomoko. Délivrance à Moutou dépendant na pasteur té. Délivrance à Moutou dépendant na évangéliste té. Délivrance à Moutou za pour na prophète té. Délivrance za yo moté mana yo. Fungola ngala liboso nzambe. Bimisa oza kati na yo. Senga nzambe délivrer nzambe kangola ngai. Nzamba kangolaka. Zala sincère na prière na yo. Nzamba ko délivrer yo. Pona lelo to soki wana bobosa na tene naza ko bisa bino ke naza ko senga bino lisalisi ACEN Association Eliane Nitu naza ko senga na baebanga baebalinga nga na babone na nga même ataso za abonné awa toza déjà na mois de novembre kala mingi te tokota na mois de décembre nzamba batela so parce que lobi eza nzambe nazo senga na muto ko edenga na 1 euro 10 euros 5 euros ainsi de suite pour na ko kolesa ba orphelin nga bazana mboka Congo le cri d'une mère orphelin na biso kuna na GB pour na kolesa ba orphelin tozoka bloka kolia musuto boaka ka bilamba to boaka mais nazo senga bilamba te na osenga ne mbongo po mbongo nde ko sunga bango oyo pe ko mona ko kiko aider orphelin moko azwa en charge pour na traitement na ye azwa en charge pour na scolarité na ye numéro de téléphone ngeza 06 15 31 69 90 benanga te développer basali saka kakao mama Eugénie Mongai Peselanga babise bili pa maman Mélanie. Kaka nena lubaka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzamba kalusaku muna. Nzamba nibeshene bali beti boss. Bye bye. Du service traité de Croissant la Providence, la présentatrice de l'émission Prépare-nous pour le mariage. Dans ma mail, elle tourne toujours tout autour du mariage. Mais je suis au mariage d'une personne que j'aime beaucoup. La personne, elle m'a connu sur Internet. Elle a aimé mes services. Elle avait apprécié sur Internet. Elle a aimé ce que je faisais. Et elle m'a fait confiance. Elle s'appelle Madame Colette Virginie Ewenge. Comme je l'ai surnommée Mi Colette, je te fais de gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance.